bazalaki intervenant na kati ya 6 jours ya relèvement 2025 oyo ezalaki organisé awa na kati esplanade ya palais ya congrès ya Brazzaville. Pasteur Ken Lumba ateyaki bana na nzambe ya mboka Brazzaville pe na suka na yango asenga na ba Brazzaville tu bakoka na kosambela pour na situation oyo ezali komona na kati ya République démocratique du Congo, surtout na partie est na yango abakiselaki bango lisusu tantan bosambela pe pona ba FARDC Bawazalendo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakoka na koganye guerre oyo ezali kolekana na kati ya mboka République démocratique du Congo. Bana ya Congo basaki na nzambe basi basangani tozoloba biso nyonso liloba moko liloba yango ezali nini ngolu na nzambe emonisama kati na mboka na biso liloba yango ezali nini biso nyonso lokola bana ya tata moko lokola bana ya mama moko un peu lokola Mobutu abandaki koloba tata bo moko ekolo bo moko. Donc tozali biso nyonso bomoko pe bomoko wana emonisama nzela yango ekosala makasi na biso. Donc na mokolo oyo ya le 1er mars toza kobiangama biso nyonso tokutana elongo kuna na pays du peuple mpona kobondela nzambe na ntina ya bolambuki ya mboka na biso pe kimia na est pe na étendue nyonso ya ngumba na biso ya République démocratique du Congo. Pasteur Ken Luamba, ngai Pasteur Ken Luamba. En tout cas, à moins que ce soit un problème de santé, j'aimerais que nous puissions prier les si c'est un problème de santé, pas de problème de civilisation, j'aimerais que l'on prie les mots et que nous puissions prier de manière assez agressive. En priant pour les institutions, je veux que l'on prie pour les traîtres. Bien aimé, vous n'avez aucune idée jusqu'à quel niveau nous sommes infiltrés dans notre nation. Et je sais de quoi je parle. Que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de l'armée. Comment vous pouvez imaginer que le gouvernement est mobilisé par fond, na est, que ce soit des munitions, que ce soit des salaires, que ce soit de la nourriture, nous devons comprendre nous sommes infiltrés, que ce soit au niveau des services de renseignement, nous sommes infiltrés. Mais la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de Dieu. Bien aimés, nous sommes des parlements, des députés dans le Parlement céleste. Donc nous avons la capacité de décréter, de renverser, de déstabiliser, d'établir. Nous allons faire des prières, des déclarations et des prières prophétiques. Il y a des infiltrés internes et des infiltrés qui agissent à l'extérieur. Il y a des traîtres conscients, et il y a des traîtres inconscients. Donc, naïvement, peu importe, que ce soit consciemment ou inconsciemment, je vais prier, nous allons prier, nous allons démasquer l'infiltré, nous allons pousser dans mon erreur, nous allons prier que Dieu